Oh, bango bakoka ko sala te mais bango bata je na c'est ça. Bango ba les compter bango ba yaka on ba flatter ba kenda ko kemandier. Ba kemandier bango. Ba kemandier parce que au moins kemandité. Ils ont le but kemander. Ne te pas se valer faut comme kemandier. L'homme prudent voit le mal de loin. Donner du mbola on a so botiki na 2000 c'est trop. Même à boxer réussite. On bien na judoka. Mais tout ça, la sport, c'est pour nous bêtes à battre. Je vais te débourser. Non, je vais le débourser à fond. Ah bon? T'as la débourser et puis la redresser. T'as la redresser après la mettre. Après la colchonner. Voilà le terme. Voilà mettre. On a mettre tout la mettre dans le comme ça. Ma bé, aïe bien au pays moi. Tout la zone dans la machine de guerre. Aïe bien que petit. On a vu quand la machine de guerre. Na la soda na it. Soda na qui ça mais soda na nga civil. Au sara na o bien nga papi gen. Mboko nga ya ki musicien et puis je faisais tout. Na non ça ma mbo belé. Nga ka te bato ba sa na rando mais au kofi do ba retrouver bembeti. Là, on a côté de Bandako. Ah bon? Mais moi, je suis un grand assassin. Dans les criminels. La criminel, n'a pas ça. L'homme prudent voit le mal de loin. On a nos guitare utile. Mukuna Sandeni. Oh, Mukuna. Oui, Mukuna. Oh. Ah, mais tu as un animateur, c'est là, il y a Kasi, sur les araïetés. Alors, Sandeni, tu as soy. Oh, Mukuna. Mukuna. L'homme prudent voit le mal de loin. Yangona en tant que frère congolais, sœur wana kandi wana mese 40 Cindy le cœur. Cindy Kerr, Cindy le poumon wana so Kerr so nani. Ayeba, comprendre? Na ko filmoter. Na pese ko conseil parce que so tali pe mo sala ngo sala pe na place na boyemba wana. Ba pexa o boka bato. Oh, ah bon? Oui, pareil. Deto yoka na ndenge to monaka. Ba pexa o boka bato. Et puis, na mona ye pas zoya pe rendez-vous na yakini zenit dans na vie na ayu arena zoya pe donc oyo na sonité ozo ba ah mais c'est beta tata bolongo la ba idée wana ozo comprendre donc ce qu'on a minute yo valeur mona moi c'est pas na bana kolinga te un jour se retrouver ne tchala mwana yo na ko moloto bandoto ya franco oh bocha mona na mona te ngala sa mwana so ngala Chala mwana wana je sero na ya bula na zana mwana te. Azabula te. Azabula makasi yobi kinduma sala te. Sero wana sala te. Ngata na lobaka mese 40 wana. Na loba. Mese 40 pese ba témoignage. Mais tant on va bébana na bango. Non, yo ka liso muda obi vérité ka fo ba bébana mun. Non, bah oui. Anga ba binyo na watinda ngana ke lwa kisna na lobini. Poto bébana ne. Ngaro mona na iwa. L'homme prudent voit le mal de loin. Babi, oui, moi je me marie parce que j'ai l'âge. Hein. J'ai l'âge, il faut que je me mette. Je suis responsable. Parce qu'il faut que norme maintenant. Je vais honorer ma femme. Donc là, je vais honorer ma femme. Sarah Martinette. Ouais, Sarah Martinette, la femme du chef, la femme du roi, la reine. La reine, c'est votre reine. Hein. Ouais. La femme du roi, c'est les îles. Donc, c'est quoi les années mon mariage, l'invité n'invite pas. N'a le bien. Faut qu'il a invité, c'est Baloua apparemment. Baloua, parce que mariage a la procédure. Mariage a la procédure dans la mairie, dans la préfecture et puis l'église. Donc là, il faut attendre que l'institution, il y a des lois très sévères. Donc des lois très sévères que j'ai mis là-bas. En tout cas, ce sont des nouvelles lois pour les Congolais. Je vais bien changer la mentalité des Congolais. Les Congolais, quand ils viennent dans votre fête, ils mangent, ils boivent. Sans donner un cadeau, il part. Alors, même personne dans chasser moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que j'ai invité. Emporté Rose à un restaurant. Les restaurants, emporté dans un restaurant, pas dans les attaques, moutou moro to go me mata moudani moro ya bien, obi manangote. Obi manangote. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie.
Pointi coin, moto teo, tolobe la vie. Kuna balobi nini? Kuna balobi nini? Ah, balobi nini? Veut dire, tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene, tolobe la vie. Papi Gene, tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mystère Seattle. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga noté. Papi Gene tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gene, tolobe la vie. Papi Gene, tolobe la vie. Mbote na bino partout, bandeko bolandaka biso à travers tolobe la vie officielle. Mbote na yo oyozwi occasion ya kolanda biso partout à travers tolobe la vie officielle. Merci la fidélité na bino, merci. Na bandeko nyoso bobenga biso un peu de partout. Vraiment, l'appel Nabino Tozo Yambayango. Ah. L'autre, on a Célésino. PDG patron, il y a Congo Mondial. Célésino, mec d'ici .tv. Bon, on a une émission, les sous-sous. Et pas un déconabiso, Célésino, mec d'ici, Congo Mondial. Bon, on a un Tolo Belavie officiel. Merci à la grande équipe à Tolo Belavie, l'honorable 4 fois prêtre Washington. Ah, Washington, grand prêtre. Ah, l'honorable. Eric Chimano, capé des authentiques. Puis aussi Agostino Massos, sa papa social. Encore une fois, on a Célésino. Tout ça, l'émission, on a Célésino récemment. Batouba Bengingaï et Belé. Tout ça, on a Célésino. Célésino Boni. Malamu Papi Gene, Ndé na Lobarakaka. Malamu physique, ma ponza mazo batela ba santé batu na yonanga. Et puis na ba Congolais nyoso. Azo batela bango sauf que bazo boma bango. Alors moral les a bien té. Moral les a bien té, moral les rozalaka bien mukombo na biso za libéré. Mukolo to chasser occupation nyoso en vogue. Donc normalement santé je me comporte bien. Voilà. Ça va. Ok, voilà, donc Célésino, il va très bien, et santé Nezaki Toko. Mais Célésino, Moutouma Vila on a tout naïo parce que tout le monde a marre, hein? Ouais, mais c'est dans un franc de parler, il y a un noté. Na obanga nani biso nde boto biso tunde to aboto abalekinzia na kata terre nzamba tinda biso no mukilo poto banga nkuba te ngala mais na bien rosimu ke na banga nkuba rosimu ke na banga nkuba te biso to ba héros vivant lelo ozo mpan naza héros vivant héros national vivant nga ozo mpan nga Célésino nga parce que nga loba na lobanga de temps en temps so na lingana sana ngande ni banyamane bele wana tomona ka bato bazotambula bazoblata bilama bazotambula na bakara bazolia banie po bazwa mbongo na bango bele bakoma na ndenga kisi so penga na sana neti baona osala ngo me wana bangi nzambe te me wana pe fina bango bela vina bango yo linga ko simba te eza fina bango na juger bango te me na lobi nde basala bosiko eswaka yo wapi te sunga te na biona ebisa ko papike parce que quand on a ka bango papike baliaka banie parce que de ça là moi musala moko presque parce que nga changeaka na différencier moi ndambu na ndenge que je suis un artiste engagé. Un artiste qui défend son peuple, un artiste qui dénonce le mal qui se passe dans notre pays. Oh bango bakoka ko sala te mais bango ba je na c'est ça. Bango ba le compter bango ba yaka ona ba flatter ba kenda ko kemandier. Ba kemandier bango. Ba kemandier parce que au moins kemandité, ils ont le kemander, ne te pas se valer faut comme kemandier. Vous comprenez? Ba kenda ko kemandaka. Ngala kemandaka pa mututi. Ngana na zwa eloko na c'est ça parce que on pour ba préfet la raté bazwa ba préfet la raté est-ce que tangu ba sala ba mi pesa ba kombo na bango ngai binadam ngai souverain premier OK souverain premier za moko souverain premier za nzambe kasi boso mtazi koma nzambe mabeza mais so zo koma nzambe to mona bato ba souverain ba nzong ba kombo muzo ko pesa po to mona ba die merci baza ba die bazali na yo tango ba souverain. Tu sais qu'est-ce qu'il peut souverain? La Bible. Souverain. Donc c'est lui le maître.
et les circonstances. Donc, à part lui, il n'y a pas d'autre. Vous comprenez? On a un Tovandi Boye. Quand on a cité Tovandi, les Kamoué Koko, ils sont avec Kouya, Koufi. Donc, c'est lui qui est le maître et les circonstances du temps. C'est lui le souverain premier. Nzambe. Nkolo à Salabiso. Vous comprenez? Donc, on a une différence dans la bango et Zawana. On a un Nzambe. C'est préférable pour na petit exemple. Et ça paragraphe on a soulevé. Vous comprenez? Na petit paragraphe moko boye o bat faut pas comprendre que biso tozali bekela mu ya Nzambe. Nzambe a pesi au paiement pour reconnaître ata 5 ata 1 seconde. Vous comprenez? Paiement ozo paiement na ndako na yo. Et c'est parce que basala makamba bakana ibongo basala kitembe. Basala makamba ba satana ko violer ko sala batu ba 12 ko simba bakisi ko sacrifier batu ba ninga na bango buleka papi gen nga na fa no bono lelo pelande na fa no boye. Na kepe na place mona ibike papi gen ko fa lobi. Bobé ton orchestre moi. Pour ngam na salian. Mais papi gen. Tout ça batut. Donc on a que place moi on a yebi que on papi gen d'être là na odawe. Est-ce que on banga no temps ce que vous avez na baton on banga. Mais kasi omoni sito yoso bakobanga. Babanga batu te moni situation ngiso likama otu ngale bandeli yango. Na banga batu te. Teme batu bino na respecta batu. Mais na banga batu te moni ndoki. Ngana sala ba question no samon na ngasi na répondant. So boye ba te ngase les ino ba question no se poser na monde. Ngasi na répondant. Tout. Na critère nyonso. C'est la répondant. Tout n'a pourquoi. Au moins là, na pèse exemple moi na famille moko boy papi gen. Na ba famille bele ba to bele ba baraté. Moi bona ba ndoki na famille. Mais ça teti bino ba mon choro ba noa. Quand na lo ba noa te. O da esprit moko bene fongwa ma wa clair. Ndoki obanga yo. Ndoki obanga yo. Ndoki ku dali aka bata bosembo. Na botika ka ko ndoka bita ya faible. Photo que les côté les plus pété. Vous comprenez? Mais ce qui bah moi ba muto pena donc non on t'a la bateau ba na famille mon a beta ba tu comprends ba mo bulu na famille ba wana voyou mais ya zo vivre mais bino ba toni no ba zo le kabino vous comprenez? Donc ça sans son azo lobela donc ngana ko banga batu wana tendo zo ba wana ko banga te na banga na bando noki mo funa banga ça y là de moni yo ba jozo na ngona mabe. Voilà. On a musique on a proposé au PT que ndето yo ka musique makisi alaka. Parce que yo ba proposé au PT que no boko tandanga. Ba proposé ebele. Nanani. Hein? Na proposé. Bon yo ba bisika na uta te. Batinda boko tandanga. Oh, ba yo bisalo penda. On a obete la note claire. Ba na mususu na tena dénigrer bango. Na za muta vérité mais quelque part toute vérité n'est pas bonne à dire. Pas bonne à dire ouais. Vous comprenez? Il faut quand même reconnaître les gens qui ont fait que toi tu sois comme ça aujourd'hui. Vous comprenez? Na le bien en parabole, je vais pas citer le nom de quelqu'un. Mais celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Vous comprenez? Donc là tu sur la masolo boani, ponga sur la masolo la signification. Vous comprenez? Toujours décortiquer, toujours boani ça ma sagesse. C'est l'âge mon frère. C'est l'âge. Moi et toi, on n'avait pas commencé à cet âge ici. Tout le monde est journaliste, monsieur Soro, confrère, c'est-à-dire mais déontologie bon, là, entre parenthèses, si on a na pese exemple mokomoninga nga papi gen na kenda zaiko zaiko nyoka longo wana na manque respect mais babera nyoka longo te nyoka longo parce que toi na poto la liberté d'expression il faut qu'on utilise ça donc nyoka longo collabo wana ngolé na fingi bangolé te mais yaza ngolé bangolé to bandeko bangolé to saka bandeko tagu bokoli na Congo be boaki na projet to bobotela ba congolais Congo ole mayele ko biso to zapa na bino kuna boyamba biso bien donc na poto wana ya poto Angola za poto te Angola poto kayo to mais yo bossa de c'est moto le bana émission l'équipe mais poto za poto ya ba congolais ezali poto place ku dia mbote usumba fresh kula la mbote oza na poto
te wala pela Angola. Mais oui, Angola ya rapoto. Yem saka ba ya ba Angola. Boso ngakini. Okunda. Poto Afrique du Sud ya poto. Oh, confirmé. Soko binini wana mboka. Soko ta Lubumbashi côté mbazo lia bien ndako moko poto. Ah oui. Zimbabwe poto. Poto. Donc biso nde tobona ba poto exemple tozo continuer bandeko on va te biso tozonga ka tokenda tozonga to peut décortiquer et puis tozongi. Donc Papi Gen ndako na ngana yo. Oko comparer on ndako na ngana yo. Peut to zakala peut to ne da ba vie na biso. Donc Papi Gen et oza ndeko mo ndako mo sakate. Oh yo c'est là. Mais tu ba mandi à ke mandi. Donc quelqu'un a bota mamana bota mais le commandant et ça nana ayebi ko fiche de paie c'est l'accès on fiche de paie on a fiche de paie papa yo ça mais on te tuna ngaya na no beta no kese so ngeli pa est-ce que na fiche de paie bon na fiche de paie elle pose la fiche de paie ba mettre pesa le bon transport na yango yesero bon attends ba paie fiche de paie pour l'emploi en a qui ça bon c'est là c'est pas chômage en ça bon net elle paye quand même mémoire poto donc voilà que tu connais bien on te prend pas mémoire poto bon oyebi kende elle paye mémoire la poto père Noël luka ngati lelo pas ni père Noël luka mais bon moi ne mission de travail ni bon mémoire bon tu vois c'est que je soka te poali na soka te poali mais batu na ba pour boya ne Yokima parce que beaucoup na likolo o moni bilo Papi Gen o bilo on to solo ba yango donc yoke musala sans certificat de mission de travail exacté donc on so ba leka baloba wana bafuta ba ma fiche de paie bafuta ba wana ndenge futa transport et c'est transport ga yo okeno bakosa ka wa ya futa ka munda futa azate ozoba nga pour la vérité bakosa ka binote faut so ba na ko futa déjà odi mutu azo ata $100 na kisasa na Congo wana on a besoin de ça na ide et puis je n'a rappelé la bateau qui on va na so ba za awa ba leki ba fonctionnaire na salaire ba so ba ça kololi ba 170 ba 170 euros sikoyo bana biso mwana oyo kutata na mine eza droit na ye na CAF ba do futa ye boyo kabia habino baso boyo ba na Congo ba musaka wana bana mokaka soki mokaka yo kabia tala mo nini mokaka c'est net kaka eza continue na kati ya mutuna eza net question tu ne ko tu futa on rappelle ya commandant eso e baki ya yebeta fiche de paie ata carte de sécurité sociale tia ko kufa otaka oyeba ngote aibite que signifie aussi sécurité sociale aux États-Unis quand même bon aux États-Unis ça dit un mois oyeba makambo ne yo bibiso de to ba droit monsieur na fois de yeba pendant combien d'années pour te comprendre sur tu dois peut éviter mais sur petit de to yebite là na yeba ka mikolo que non quand tu es agressé il y a des associations au baro landela yo pour la rémunérer en attendant que yo ça laté ba te be ba yeba mais est-ce que comment on est côté japon comment on est côté andine non c'est un exemple c'est un exemple que je mingi na linga bato amoni na linga ba moto so omoni na so na pese exemple ndenga bien tant na zo ba na pese exemple ya Papi Gen c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dénoncer des trucs comme ça c'est pas comme aujourd'hui on a commencé à tourner des émissions c'est-à-dire na pese exemple na ndenga ya bien so na pese exemple na ndenga mutu individu ya ndenga wana un individu qui a absolument rien dans son cerveau il a plein de caca c'est pour ça qu'il s'appelle mokaka on comprend donc mutu moko donc lui depuis sa naissance mokoloka abota na bongo mama na bango ozo comprendre abimi mbama bando kemande pesa nga mikate bibero comprendre bato ngwana ozo comprendre ti lelo azo côté ko kemande et puis na yona yebisi yo na ngapesa exemple yo ndo bikimisi nga idang to songa place nga na to vanda na bandako na biso ozo comprendre nga na saki illusion mo na ndaku na réfléchir na bien na bi mais mutu oyo tamsazo baba ofinga ba combattant on alinga ba combattant mais ko combattant alia na bien akirane musana na ye il manque de rien ozo comprendre mais ya zo ba so tanganga combattant mais ya zo nzala azo beta pe masolo nzala ye moko quelle conscientité quelle conscience ozo comprendre abeta masolo nzala ye moko et puis la masolo tu sois si c'est pas répéter moi na pe pardon moi pas me lepe maité ozo comprendre mai écoute kangama na moka wana mai na kure katani ozo bate qu'est-ce que je vais faire bako koma na niveau ya komela mai ya kalamu kalate to ali ya kalate bo koma na niveau ya komela mai ya njili mai pena no élaboré ke pena donc omelian
Vous comprenez? Donc ce qu'on a canissé dans ça, une illusion, on a un peu décortiquer, développer. Bon, on a un ndako à papier gain, ou bien un ndako na ngai nzala. Et le va bien nzala. Au moins le va bien nzala. Nzala ndako et quand on a bourru yekete. Nzala yaka et je luka. Non, quand la place nini. Nzala so ke kota cuisine. Amone frigo. So nzala ngaka kota kashibi. Amone ba semu na ba provision mai bani. Ni la vie na mona ngote. Na mona provision te. So ko kota na supermarché. Ni donc bango so nga kota net kutuka na se na bakave ayekuta ba poubelle na ba damazo to tika to boaki de bampoko. Vous comprenez? Donc moni ozo la différence donc yoko lo ba makambo o sa soba ya osana te. M'ta commis musique na vraiment. On a besoin d'attendre on te on so commission ba pesa merci. On a côté na on peut se merci quand même. Au moni tala to la ba hypocrite ngana linga ba to wana ti. Oh. Na linga bango ti so ba tena poison pendant les lois na bino pour le bien du peuple. Pour peuple tika la calme. Peuple comme na mon mémoire ba to faut éliminer bango. Ah bon? Ah oui moi ngana obo mango ça poison. Voilà to so yo siko nanga mimona ndawanganga. Ngana ebiso nyoka longo ngana kota zaiko okota zaiko avant que Paris na kota zaiko ngata na Congo ko na Congo ki beta koko place ko pesa pesi comprendre ngana kenda zaiko na ba nyamebeli to beta na ba zaiko ba zawana po ngana benga mutu na comme ça je nyama tra zo raisonner te mais mutu lokola papi cocaïne je le salue en passant na mutu lokola lasa Carlito wana ba batu wana ba za batu comprendre mutu wa fait nga lodi motindo batu bayebinga na beta na zaiko. Ah bon? Na beta na zaiko on a beta ta ba 4 mois ba longoli ngai ba yakike no vie on a benga na bureau na en fait na to bango nzambe likola zo mona vie nga benga na ndobia bon ndeza banda zaiko kota banda zaiko ebota ba banini mona njina kota awate bon yo za mona njidi lokolo kota petit est-ce que so quand to na la petit donc oui mais c'est un petit faut simba ba grand modongo vie wana vina donc ko sala makam de so na donc ko sa bima na TV bana yo kosa abino faut simba grand modongo simba grand modongo wango na ba te modongo ngo yani il faut le baga simple mama faut simba kisi faut simba grand modongo on est là bas on ndre yo lenga ndre mda zu asaini après ce que yo saini après yo ce kim nga sikoyo père na biso na mère na biso ba bisa ndo sala musique na yo boy soko meki kaka ko toucher kaka o mutu mwa famille yo moko ndo okende bulenga tata ma banzamba se balo mamba boyo sa jamais je peux pas toucher mais ngana ko sakati ngana kenda place moto garde mbele sagesse bandakala na boto banango o dembera bakisi na dembera bakisi na bango da tabino bono ba sala bakisi zo ba 6 ngana defa bilamba ngana kaka propre comprendre ngana kenda ra ermo ko yemba danger ko bina danger mo na luwe kala ba choko ebele ba zazu oh voilà la zazu tumbi la lisibu atana si tu dans ngona maribo nda cha zazu bon na bi ona fonga ye na fona le zazu fona ta penisho oui penisho ne va de mambenga vous comprenez mbebo rouge ozo ba mbebo mo je tse sima a olali na oh Eres, y'a bon mot. Yo tsi mana mbebo. Non, tsi mana mbebo. Sima bene kanga mina tombe. Pali. Mbebo soke comme rouge. Donc faut mbebo la rouge. Ah, mon frère. Yo sarana mambo to na musique. Ba ça non vérité. Mon frère, après na tala pero mais et non on a bisayo. Pour toujours mettre tout dans tout. On mélanger avec tout. Donc nga mona ke nga ne na yabo. Eza babé ngoni. Babé ngo eza don de Dieu. Comprendre? Il y a don de Dieu. Maman mongo na ngai, il y a don de Dieu parce que nga j'ai un peu fait tout sauf que la drogue na melate biamba na melate. Na melate biamba te. Ah, non melate. Na melate biamba te. Kilo so chako melate. Polo moko kaka moni père avec na so ban man mamona wa zoba o man mamona o. Te obenga ko ate ko benga. Mais mucho sa zoba. Papa avec no. Aza zoba parce que permettre te benga. So permettre te moi je me permets. Non mais voilà. C'est pas ton problème, moi je me permets. Aza zoba parce que mamazo sala wana. Asani. Aza ofinga mutu la bokechu. Bokecho da mda ofinga te. Mes opinions na ye. Mes opinions na ye mais net ngane na zalia. Boble ofinga ba. Mais ngana finga so finga ibese bokecho finga yebi.
est-ce que tu as fini? Mais le même man Mamona, qui nous parle que na ba réseaux sociaux na moni, tala niveau ba politicien ba memi biso na mboka oyo. Oyo nga bien, tala niveau ba politicien ba memi biso na mboka oyo. Ba dole ça ba niaou. Ba laisse ça ba moi. Donc comité na mi sélecté. Yet. Mais yo bisanga que maman Mamona za papa le. Mais quand ça la papa le Muntu, mon vieux, le casse Muntu. Papa le casse na pesi mbote. Ezaka makambo to ça la photo lo ba vérité. Yo moko yo que c'est vérité. Obana ce petit fort lo ba vérité. Vous comprenez? Muto zo ba makambo wana. Dans la politicien, ba niveau la commission na mboko to lié, ba niao. To lié ba mboa, to comité na meselekete. Politicien, na le ministre moko hein, a le sans garde de corps kota Pascal. Ministre alo yongo. Ministre mo na ko beta ma ko sakana te pour peuple na kanda. Yo zo ba makambo bien. Et puis à un certain moment, tu te confonds toi-même. Hein? Comme la confusion, aux gens glorifier les sous-sous. Tata moko, babenga soki ngana muibi wana. Te ko benga muibi te ngali ko benga muibi te pardon. Aza quand même Papigen. Si quoi yo surtout une question, toi tu es pour rien ndé bodobaka que vous êtes au milieu du village, ça te concerne pas. Non, je peux le propos tenir dans cette émission engage qui est leurs auteurs. Voilà, c'est moi l'auteur. Voilà. C'est toi. Oui, t'acceptes. Donc voilà. J'assume. Continue. J'assume. On reprend. J'assume. Donc je vous dis, un escroc comme ça, qui reçoit des grands pêcheurs de ce monde, des féticheurs, des malgancheurs, ils viennent chez toi pour n'avoir ça nini, bako bongo la motema o, baya ko bakisake yo ba pesi yo mbongo. Mais non, église ceux qui mon pagano akekuna akei na projet mo pas bongo la motema. Ali yo man mamona mutu bongo ndo zo komisa. Oui, oui. Voilà. C'est pas l'éternel que tu as le bac. Lelo na moya lelo. Mutasi zo bazati. Mais comment mutuneti ngara ko commission nzambe na ngai. Parce que ça na makili wana mission na nyoso tu wana posa nyoso tu wana zakana. Nzambe ndena bisa ko le souverain premier c'est le seul Dieu maître des circonstances et des temps. Mais bon bah peut-être bah camion de mbola ba zo baté quand même. Azazoba parce que nana yebiso likamo même papa Simo Kimbangu. Pardon, Mvulu Sikimbangu. Mvulu Sikimbangu azaki na bulu moko nanga. Akibe na bulu moko na yo. Aina bulu moko na boketu. Azaki na bulu moko na ba combattant nyonso bazobunda na monde entier. Mvulu Sikimbangu, Nchwadifi Kimbangu. Nchwadifi Kimbangu, onga na benga kai. Azan yende kuna kolo bakaza nzambe na biso parce qu'il a fait des miracles. Visible na miso bato partout il est passé. Mais papa qui se moque Kimbangu qui ngani passe à ça ba miracle. Ala musa ina. Ah bon fala musaka mutu. Oh. Mais grand miracle les années na mokili. Jésus ala musa mutu. Jésus ala musa bibembe. Lazare, lève-toi. Donc ce que pour nous dire so ba kenda kuna donc baza ba inconscient. Mais baza ba ventiler ba inconscient, je sais pas qu'est-ce qu'il part chercher là-bas. Et puis là nous allons ba convenir ça ba des avantages à ma casse. So boké bota bozo bato wa kufa. Fa accident faut salama. Mais na ba so ça situation mabe ya nzela ndenge zadeli. Na ba mbongo situation ya mabe nzela. Bon, so ça situation mabe parce que ba kufa na ba tongi, ngona ndo ba tongi ngote. Mais qu'est-ce qui manque le botongi? Batu fo ya a ba ko zo lobiko soit des années bango ba ça penzela. Mais beaucoup bon ça penzela. Ça fait des années. Ba bongisa. Bako bongisa ngoko. Mais là on te zo linga te na mokili o bako. Donc toi bozu idée faut ça na ngombala mo. Ah koto tout le monde en Europe. Toi en France. Même pas ba pays musu ya Afrique. So ba moni que place est danger pour la population. Bon ça. Il le fait directement. Bah débloquer mbongo ya l'état bah ça on a na compte à budget ya travaux publics. Vous comprenez? Papi Gen, toi bah zobaté. Mais bino on faire voir biso que nzambe na bino mais monsieur, est-ce que vous êtes conscient ou non? On nzambe na ngeza père na ngai. Nzambe na ngai eza noko na même pas. Nzambe na ngeza mama na ngai wa tsenga mama na papa na basale makam na bonga na bimi. Nzambe na ngai ngona baloba ngope na Biblia. Les représentants de Dieu, c'est papa et maman, banzambase. Mais comment yo mutu moko za yebi no yote? Bo solo la raté beaucoup de rare. Yo chaka yenzambe, yo chaka mabonza. Oza zoba, zoba. Oh ba.
baza bazobebele epuis ndenge aza na église na mitundaka nga moko ti mais bato oyo nde baza boye est-ce que bato nde baza boye bakendaka nde baza boye baza na pasi te baza population moto pas kenda pe église pas so ba quand même bon c'est que ba trouva quelque chose de bon là-bas c'est pourquoi ba quand même c'est que toi yo comprendre te na bato musu ba yotala so ba comprendre mais bato bele baza na bazo comprendre kongola za suzo bate na to ebisa yo non mais na bien bon c'est que na bazo te yo ka to tika na lo bate to tika na bazo ba moke soit on réussit gars que conscientiser bazo ba to réussit ko développer mémoire na ba comme maele. C'est là où Congo est à la libérer. Parce que l'église, on a fait que Tumba yango, bato on a fait que Longo na bango, ou bien pessier, ne pas faire la Chine. Bonnier publiquement, comprendre. C'est que non, perdre capital. Vous comprenez? C'est que bato on a qui vous dit que nani a yebi, bato on bakanga ba on a kisi. Tout le monde a le couple à moi c'est le mobile pendant donc tina kwani. À ça la raté le moi ça débrouillé tout moi ça on peut qui toko mais moi ça l'ingara mais un jour on est déclenché à kangara na kiss mais ndenge mo na banimia ba kangaba on a kiss comment c'est possible de pasteur atika le mutakala ezaka kimbangise wana te moi je parle de tout pasteur atika le mutakala ça ba sex tap na mon na pasteur on lobi na église on a bato ba mais c'est quoi vraiment ou bien ba yokana ou bien ça kisi ou bien la domination tout le monde a bakine au moins pose na bala mon petit mot à dominer yo mais c'est zino quand le petit sur la tête on va moi on a kofi pas comme isoba pour kofi le bakimbangiste abi congolais nyoso za na nyongo ya tata oyo congolais nyoso za na nyongo bakimbangiste na la bien est-ce que kosi na la bien parce que église pe l'Afrique église pe tout le bien aux expliquer ngai autour de poser la question mais tu vas répondre est-ce que ngamu tu rola ngani na vandi kofi pe na ako conscientiser ngai kofi Olomide moi non na loba toujours moi je le respecte ces messieurs parce que moi arnaye na moi biloko na salle na musique je le respecte en tant que artiste comprendre mais ce que j'aime pas lui comportement aza vient na so mokolo makamutu mais comportement na yangote est-ce que je comprends ba comportement visa yangote aza exemplaire te pour le reste de temps pena bien ba papa ba bakei ba tebele bakei mutu atikali na biso tant que mokolo avant de sabina ba comprendre les aïe aux autres ba velu tumba bakei malgré qu'il était des collabos tous aux autres mais aza exemplaire ta dignitaire te ya art non mais le bien est-ce que kosi akosi parce que azo mona ke moni mutu yo papi gen nga yo yambanga na mission pona moninga na yo so voto na yo ko atena katina na minga na be mission ba te be na leka na nga je ne connais pas na ba région sécuritaire na nga mobo mais yo na dit que je suis sûr de toi yo ka que je suis sûr de lui viens lui proposer atela ngelo akosuka comme a peu près linga sauter akotika la musika ko sa na ngai tena lobi kaka obangini tena lobi kaka bon muto ya kota pala ngalo apigene mais bazala ndenge na batongo ba balala te butu moya il va aller ka ba tv ka balo ba pe do baka na boma yo na boma mutu mais ba sakana te papa au monde vidéo mo na réseaux sociaux te muto ali sarabino obi lo kone kamusika na passe on mona comme la niveau mo stili et puis ba jouer na kati église ya ba église opena tout ka fréquemment kaka pasteur azana sans tenir compte parce qu'on y habite tant que pasteur on a pas na cop donc ba côté maman wana maman mes condoléances ta famille na ye mobimba au monde ba congolais bazo kufaka to kufa na babuzoba entre biso to kufaka ni wana kozwa mutu oyebi mutu te okele mawa kebana mawa mawezani na yebisa bino die maweza ngambo ngana mawa mutu te ndebo zomona en tout cas c'est fini pour ngai muko ba ningisa nga mangitu ko na château mangitu ko na ba zuberi nkuba na nini na wana nini batufula hiyo ba nga mawa te batufula o tufu na tufu na kina hizo na ba poto muna ngai lukutu na ebisi yo mais tali sunenga vindi et puis kofi na balatira ko libende
donc yo le olata libende ngati ko na kolata nsengu ozo comprendre nsengu ku libende o ngala olata eza nini justice kala te mozala biloko na yo tala te na soka eloko moko ya kipe ya par hasard maman lisa loko bitu comme la chinois yo muto bana fiango c'est na communauté chinois bo chinois za muto chinois les gars na développement au moins ngane na développer chinois les gars na développement ozo comprendre to ke loko wana sikoyo Koffi Olomide na Nkamba aza aventurier vient na biso na aza aventurier makasi aisa na Nkamba yebisa bakchala mwana bakya na Nkamba makamni azo lobalela abina ye aloti ndoto na luamba na ye kotika nazonga nde na ye te donc c'est que aye kotika donc c'est qu'à reconnaître église solo nde yango wana donc sikoyo ye ake obakisa mudongo parce que ndenge aza na kwa mindele fo bakisa pena wa bokoko pa kiangana za nganga te tala papa koloba tete azanga nini preuve eza te mais na biso preuve ezali edingwa kendeki kuna edingwa kenda kuna boso edingwa kenda kuna bon abongola de mutema akoma de na bible akoma te ape bato edingwe pongana mais pongana yebi muta koza mopakano to mona ba frère bato be ba pakano tango abande be église akoma ensemble alingi suma mabuzo bataka mute kote ya bato mona ye tanso edingwa te ya binoni soto longo wana uwera pakenda kuna esa tira musique uwera yake aifala beta na zenicha acha pe bantembe mais musique eza tala moto na nzamba ta moto na bosembo moto na nzamba epi bandimela bango ba fanatique na bango na bazala wana bafinga batunga babenga na telefone allo yo no finga nzambe na biso na nzambe wapi o nzambe ngabe nzambe te jana expliquer ndenge zali yo mama yo toko mama yo quelle mère na yo si on tanga na frère quelle mère ngala comme impoli est-ce que papa c'est opé ya quelle mère est-ce que ngala ba ona impoli ngani mo ndabundira de kela mwanzambe nzambe finga ya quelle mère bafinga yo na babenga bo bato bo mabokecho iye mo kamioneti mbola wana aza makololo ola ndefubulu wana obeta na vita tika mutu mukele ola beta ye na ndenge moko tala kamioneti mbola nakobeta na ndenge moko moni ndo bana omona ngai bapeti na ngaka peti na otokufela baleki ngai ta nakobeta na ndenge moko yo ntina bato bake bo mabokecho yo beta kamioneti mbola mabe donc ngana ko grailler comprends na obeta kute mais je vais le grailler kamioneti mbola au moins ta kamioneti mbola yaki na ko betete na ko wato aki mutation mutamakaso déjà mutamakati donc c'est quoi c'est là mettre c'est quoi comme mettre akomi so mettre spaghetti no bango commanda eso na ko nyaten ko ba monga la profiter de faiblesse à moto ozo seka on était kuba yo ouais ça on a beta mettre chura mboma na ko wata imbattable na ba nande na chura mboma yo combo chura mboma mboma yakani mbuma mbote mbuma ko mbuma yo bakisi mbuma mboma ya boa nguma donc ozo ko da beti de ta joko amelio sumbio mikuwa na sim donc les mbola wana so botiki na 2 minutes c'est trop même à boxer retiot oyo bien obe na jidoka mais tout ça la sport pour nous beta bat na lingana ndo na français je vais te débourser non je vais le débourser à fond ah bon t'as la débourser et puis la redresser t'as la redresser après na après la colchonner voilà ba terme voilà mettre peut-être on va mettre ça ba terme na beta ye on a mettre tout la mettre na keve kamusuno ça mabe ayebi ngo pe yemo tout na zelo ngaka na machine de guerre ayebi ke pecho nga veka na machine de guerre na la soda na it soda na kisasa mais soda na ninga civil o sala na oyebi nga ye papi gen mboko nga ya ki musicien et puis je faisais tout na non ça mambo bele nga ka te bato ba sala na rando mais au kufi do ba retrouver bembeti. Là, on côté de Bandako. Ah bon? Mais moi, je suis un grand assassin. Donc, il est criminel. Il est criminel, il est assassin, il est bien. Donc, vous m'appelez? Informateur, mais sécurité. Tony Baba, monita ba Rwandais, monita ba Rwandais ba kota bamboka. Biso ko tobo, tono teka, tono informer ba Congo, ba Rwandais te et ba nani ba Congolais te. Tono lingate ba paya ba za mboka na biso. Moni malamu na ngako to na rai. Donc soto moni mo paya mo ko to photo yeba o auti wapi. So kisko batunyo to ba na esprit patriotisme ya ndenge wana, ya jalousie ya mboka na ye. Yebsanga lelo. Bon, ma bien confié ça parce que tout continue vite fait. Individu de l'artiste là quand on a sur ma question a été parce que
makambo c'est silaki et puis na mambo lobi wana o lobaki na mission lekia o ba pesa mwasi na yo sone mais kasi loko auti na nkamba auti bongo na motema iboka si batu wana bazana ba makia banda kuna bangote bo sala ngote po ko yamba ya de mosusu nga papi ke no ko yamba na ndako na yo so na esprit mabe tala o satana po asa mabe pa na zo ratan eza pena procédure o ko na to lo bangote eza procédure pas zo tana a na osala donc yo so tiki na ndako no catastrophe mon frère yo benga catastrophe déjà des organisations internationales vous comprenez ça scandale sexuel. Bon, moi je pas l'accusé, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Donc, là, pena makamna ete na ebisi kaka. Bateau no tu bakina nkamba. Bateau no tu bakina nkamba. Est-ce que ba changer ba ko te appelle le banzambe. Pour ça papa wana azo ba denika dima, bango ba sali show ya denika dima na azana mutu ya seni. Azana na tête seni. Papa wana zo ba bon denika dima wana mukoni asambia na kimbangiste. Asa mutakimbangiste te denika dima na que denika dima pe yemo ko pa bima lo bagna mutakimbangiste azo lo bate poani. Papi Ken. Donc si vous avez que mutu ya nzamba zo buka lokuta. Ende mokana mukuna yebisa banda ko loba. Ti lelo nyoto tu bato bazo utiliser ba on a distraction ya peuple. Ba distraire peuple mon mama mukuna nde yalaki. Mukuna sali bo mukuna bakangi na mwasi moko zo sa so makam na ba sex tap na e. Mukuna ke boloko mukuna bimi. Parce yep no dia no dia bana osala. Que son âme repose après vient dans nos dîners régulièrement utile. Mukuna osandeni. Oh mukuna. Oui mukuna ko. Oh. Ah mais tam ngabe animateur c'est là yebe na acha. Kasi soko zara yeti. Alors sandeni acha soyi. Oh mukuna. Comprendre. Soko zara yeti. C'est à eux de nous faire croire que c'est pas lui. Mais preuve mori bimate. Et puis na kasa mboka na biso wana makamba ba sex tap. Et ce mon jugement na place mo. Jamais. Et ça l'a raté. Donc na uto donc mboka zo beba de plus en plus donc mboka ndé na bisa que mboka ça la que par terre. Net au monde matiti au par terre. Tozoa to suivre de raclette bien brosse to combo de matiti mboka comme propre. Mais mboka siko za sous la terre. Sous la terre, donc faut déterrer mboka. Vous comprenez? Bana classe va commencer à sex tap na l'école. Vous comprenez? Makamba bongo to biso coller ça. Akite, o banda ngo ndengeni. Vraiment. O ko bandela ngo ndengeni. Soko mona na moni na réseaux sociaux, soirée moko bo soirée, na ko lo ba commenter kilo. Na autant que oui, oh mi bale ba été ba raté. Mutaba ba mwasi. Donc mwasi valeur à mwasi sili. Valeur à moi c'est parce que moi à chaque moment moi je respecte les femmes qui se respectent. Je ne respecte pas les femmes qui ne se respectent pas. Donc biso ko conclure na biso quand na biso zali ke basi on va violer zo sala manango ba ta bosu mona mo sa ba bobomi muta yo futa bino mo un cas wala niveau ya mutema mabe bato bele to mo ba ke bakini awa aso ngebembe. C'est une auto continuer. Confie au l'homme idée à cause sa population té. Azali mo paka no pêcheur azama belé donc atoke ok na nkamba ko ba kisi wana simba te po wera ba kike asoki ba chef coutumier mo banjo il faut ba ya banjo yango ba kota na serité ba soki na ngati de long na ngata benjo ya so ngati. Vous comprenez? Confie l'homme idée vouloir ou pas. Mon grand frère, je te respecte, mais moi je parle que rien que la vérité. Au monde, on a au monde, on menace la meilleure justice. Pour notre ami, on a bien protégé, mais qui a mouqué. Na mémoire du colon, esprit ma bé, ande mon ngabo. Esprit ma bé. Yo pom ngalo quoi hier. Na esprit ma bé on s'arrête. Donc so touché ngai. Na ta la famille on a beaucoup la famille ba na ngai, na bundi na mboka na ngapo na makama mboka na ngabe. Bino ndani bolinga to opinion mo na bino. Bino ndani bolinga lokwa bino boto ni manzambe na bino ngabe za nzambe na ngai. Bino ndani ko tafuna ko nini ko tufuna ko. Bino bolinga bo tufuna ba. Bombe to ba mangituka. Mais bien on s'en manque tout cas. Vous comprenez? Donc n'est-ce pas bien Papi Ken ndenga na zaboy. Naza protéger na ndengi moko na ebiso mikolo. Daki protéger mais mikolo za ba situation toujours tard. Na la situation.
Et puis bato monsieur se permettre le kino la TV aussi le combattant. Oh combattant mo fala le bemende ko na ngai na yebi yo bien. O da pire na tango Congo na yote. Ndeko na ngai si te peut yebani très bien. O da pire moto na ngai. Tika biloko wana moto ata la famille na yo. Ta famille na yo ba biloko wana to mona bato dele ba soutenir ba ministère akei pe boloko. Ba ki pana bango yete. To mo ba ministère wana to rencontre bango te naïf net personnellement. Ils sont mes collègues, mais le comportement de bango na linga qui collègue na bango te. To senga bango ba kota na liloba ya peuple et puis bato bazo se prétendre. Bino bato bazo le ba mission bazo ba muso bazo ba oye bato so bazo ngaba sa ba bima ba leader na presse ne to éviter pour la bonne ba négociation zate. Négociation et kozala te pesate. Voilà, c'est nous. Olobi na Saiko asimisa ko kisi. Na Saiko ba recommanda kinga na nyoka longo. Voilà. Na ke simba kisi parce que na koti Saiko. Na essaye ba on na yo na nga souté. Deuxième question ta ba tunu on mais petit moi kota ka zo mba be zo boire après bien. Ndeni petit on doit souté ba na ba viens ba Didi Mvoma ba colonel Nzapali roi des bêtes ba viens na ba VDTN ba viens Raoul on a yo tanga ba convoi ba yebi ba donateur à Saiko. Ba yebi ngo tuna ngo yamba est-ce ngo yamba mission mo ya Saiko tuna est-ce que c'est les gens ya kapena Saiko ba adamote. Saiko ba lâcheté. Saiko tant ba longo biso de côté. Ya ba papi kakol. Papi kakol ba nani ba ye mutu wana tangi kombo autant quoi de bon wana chanteur te ba complément il a chanté je talanga ile kina yo ndo yemba ndeli via zéro noko jipe kole boyo le wana yo yembi ya passe il y a sans modulation, sans octave. Tous pépélés. Si comme yo yemba wana en tant que moi connaissais et ça terme chance. Non mais c'est ça non octave. Il y a la personne qui a raison. Habillé oyoka concert pour yo ganga kaka. Habillé musique ni ya ibika koka ganga. Na personne a raison. Kasalobaki boko tabe bote okaite bolingo yo loko yo na maboko fololo na motema kilo na tikali na posa na yo na motema na ngai ngaya yo tongi monima na ganga momoni ke moto aza masoko ate azanie masoko yebisa yo za zoba omoni tejo mofinga te aza extraordinaire donc bazaba ma pesa ngakana na gozo na pété câble bosu tant on pété câble boy mona na bimisi ya quelle mère après place au mona ngafo mais il y a le big no yo ka ndé conseil té mais ngana na besoin conseil na ye abi ni ko conseil na ngona mutona oyebi bien na menana abi boyemba na El Paris bata pamba nga frère ka conseil na conseil fona yo ba voloko c'est comme maman ka conseil abi ka conseil bon conseil ni abi ya yo ka mutu na lobe est muto bimba liboso ya mona yo za chili poye bon parce que beta de couvre-feu mon Dieu avant mon nga ndeto le biso tuna kisasa na fofuta visa soko beta la El Paris pour no yemba la couvre-feu te sérieux soki ya kutaka poye ça de vocal na nini mon discours moi question na El Paris c'est là ko yoka na lembe papi gen malembe ko papi gen omoni lelo no zabo ndeto sa le mission lo biso ta on sa émission ya wate on va yoka ki bwane ya bongwa moto lo biso on sa le mission yo na moto msoko ya wate autant tu peux changer site deux ans ndenge mo na Wengel Paris ngana yaki na Wengel Paris avant ebele na tanga ba kombote na besoin fula so mutute na tanga ba kombote mais bino bolo baga ba kombo c'est les îles faut bolo baga c'est les îles bon continuez ne vous fatiguez pas allez faut parler comprendre mais ngana lo ba kombo na mieto na yebi binote on s'en va donc sikoyo ngana na Wengel Paris ba na projet na ngana côté sika vous comprenez wana tang ba JDT ngala koti ba ancien ngala Wengel Paris za ba JDT ba de pichu vous comprenez ba to ba Babel Bukasa na pesi mbote grand prêtre ba to ba VD Lobas vous comprenez ba to wana ba zalaki na El Paris ba manda chante vous comprenez ba Axel Zola chanteur de charme de ngala zo ba kombo ngala zo loba ba kombo msuna yebi ngoti na yebi ngoto na mona pe ngoti bato muso mona yo beta papi gen bato muso mona yo tanga na EP5 Saint-Thérèse place ngala tanga ye patanga kuna ayo soni to tanga école mona Célésine mais botanga classe moti
Comprendre ngai. Donc botangi école moko. Boaki classe monte donc ngana beta na Wengel Paris, mais école à Wengel Paris mais toi qui classe monte. Mais bon bon nzela mikinzela moko. Boyena poto za. Tanga classe moko tie. Tanga classe monte mais tata mso tanga école moko. Ozo ba tete na. Li papa to so maso na nga. To so maso na ngai. Ozo ba. Ngai na tanga classe monte na bateau ozo tanga comme na ibi bateau monte. Ngai na tanga classe moko. Na ba manda natanga ba classe on ba JDT ba Doucouré obi Doucouré papa Douki na pesi mbote place aux autres natanga ba classe mona ba ko tu rappelles là le sur Doucouré azali bata azap na combattant ya monene na kacha Wengel Paris mais Doucouré de fois tika nini te wana ba privé na etalinga te soki nda ye na ndenge mabe na ndenge na kota na privé mais asali le hôtel na kota na privé afinga nga une fois na mona ka bon voilà nangola na mona zo ba komo na mona importance mais pauvre mukilo faut bolanda bateau o mutu ako rapporter peu quelque chose tabo salbe moi base mais mutu mo yana na kombote l'autre wa ko tam suna ba commentaire batala ngote mo ba be mutu pena ko muta commentaire oh tala joy OK tanga na loba yango yo selezino batangi na kombo na yo c'est différent mon frère bato wana ta mazoke na bankamba wana dende na bisaki ke bogota école mona mutu mais classe mote to conclure en voilà ba bata tanga na sa émission comprendre to faut botanga bosala ba comparaison mona mutu mo azapi mo valeur hein ça y est pas la valeur pardon te parté yo ntangu na ebité papa yo sa émission nga kutu faut na ma munde ya Santiago ndanga pena Pichu Santiago na Pichu Santiago ah bon to le ngapso c'est voilà to Pichu Santiago mote Nico Itiler to na Nico Itiler to na nga ba commandant eso ba boketu ba babe to pas ma photo na nga faut comparer na ba force Aziko force mweto comprendre Aziko force meki betayo bato belé bazalo ko ba maître Jackie na simba bato ko baziko force de fois mais na simba pe aziko force aziko tufu na bon ngapa ga net ka par hasard kidiba wana ba kidiba mangitu ko kidiba comprendre bon voilà mangitu kana ya sona après ya mangitu ko mona ba biloko papier gain comprendre donc siko yoka donc ngai ma kofi wana pena ko tuna ngango souté parce que ce sont des gens ils ont perdu déjà perdre déjà chemin ba yebi yango ke bango baza ba opposant à Nzambe ba adversaire à Nzambe mais ba ko ta satana ils sont dans deux camps mutakina tu es dans deux camps mon frère yoka mon frère tu es dans deux camps so dans la ténèbre tu es dans la lumière so dans ma bête aux malamu so dans muta Nzambe te ozali nani muta satana oza sataniste on ndima na satana oza partisan ya satana ndi biso ba partisan ya Dieu ya Nzambe soko oza mwasi te oza mobali soko oza marié te oza célibataire nyoto tu Nzambe sakabulango ya momoni Noé ta mana sala bateau na ya be eri yango yo boya kokota joka nyama moko mibale nyoto tu na mokili bateau yekutu bateau bola na sima c'est mais ça bisotenga na mona liboso penga ine ti yope na tamsu na zo croire ngote mais na ko croire ngotango bango moko batabwata ngotamsu nga bongo na mutema na ye alobi yango omoni bato ba bongo na mutema be bazobozi wana mabenda bongo na mutema po ba bongo na mutema ndenge yo zobozi question na me repose en paix na no linge peta lungba kuna question na metelengana omoni nga kufa lo bata mala te bongo ko zo nga za na kufiri nga so batu so ba linga ngate so ba na kufiri ba sepeda bongo sepeda te ndi wana point te ba sepeda liwa te nga sepeda na liwa moto bana olinga ngate ah bon ah oui poni ba lo samo mabe pesa Nzambe kanda bato mabe basengela bango liwa pa Nzambe ko mona nyoso kofia te na lobi yango donc ngai na sengela bato mabe na sengela bango liwa pa Nzambe bakufa ko makambo nyoso tusogeza kibongo kofia sa kinkamba makambo wana tu ba ventile bolanda ngote okene nkamba te rendez-vous le 13 décembre à Versailles to mona ta kianga na ngasa ayat kianga na mabundi na matama aya hotel na Versailles alo ba non aya na Versailles voilà donc sikoyo et là on mona mabe omoni neti serre biso congolaise wana soki nani si wa beta pas confié wana comme kandi soki nani Cindy le cœur kandi là yo ba bien c'est kandi c'est vrai comme kandi voilà kandi wana vraiment moi ça dans la valeur soit dans bana na côté vie privée na été mais na pese ka conseil moko pour la muka soit dans la muka te muka la muka za trop tard moi ça c'est ni moi ça dans la valeur soit dans bana azape na ndako libare ya mobali na ye moko
ozo comprendre mobali na yemo po bo sala pas da ye non mais yo monana bo ko sa su batute mais nzambe mutape sa bana c'est les unes mais nzambe mutape sa bana mais yo mo so zunzo to na yo ko ko pesa ngo pa satana saka nango ata nzambe ona satana nzambe mutasala ye satana nzambe mutasala ye ba puissance tout satana za nango to mona ka bitumba moko te sala mala mukidi oyo o mona ke satana gagner nzambe sala ma répéter mukidi ya nzambe ta nzambe pesi yo don okekele na voix na ngai yo na kenda bazai ko ba pesi na kisi na linga na bien comprendre na boya na ngai ozo comprendre donc ndeko na biso na moi si faluka elonga nzambe so na zo bango le tam su bongo na lobby boy mais lobby tango yemo wa ya opesa témoignage a rodo bango mais c'est sur 40 mais j'ai 40 45 mais j'ai 30 ba sur 45 sur 30 sur 25 na éviter mais bon comprends sur 25 yo ni comme mais j'ai 30 bon 45 30 hein bon na mona ya commencer à me faire sœur Marie-Louise c'est bien vous comprenez mais malgré faux sur la nuit sur na babil pour na mona garçon moi bima wa biba to boma bantu na ye comprendre to moi batu mais afa do batu fille wana beta na pas vient biso wana do ye falu ke longa nzambe ba ventile wana do sala wana eza pasi pona ye moi si pour bala mobali ya ye moko ba comment ya ye moko vous comprenez mobali ba se mettre d'accord pour moi si ya vient biso la pas monaka alors bah tata monsieur ba pacte na ba éviter na JGT mais na ndenge esprit bato ba talanga ba ebike muto mwana za maele vous comprenez okenda tina nkambo ke sala ba ventile kuna agna sa ventile kena mona ke pala triputa comme nemto kimbangiste mais mukolo moto bana kimbangiste banda te mona bango na kimbangiste et puis bazoba ebele kimbangiste na moni bango ba fanatique bazoba wana ba kimbangiste ro ba kumsa ndoki yakanga wana baza na ebele bazoko mais ko faire mo yemba kuna mais bon ça na nzambe wona nzela ya mvurusi kimbango te mvurusi kimbango atikela biso makambo te mvurusi kimbango atikela biso robike no bobunda lokwa ngala bundaki nde mama kimpa vita batumbaka evif mvurusi kimbango mendele baboma po na vérité yo siko kamionete mbola tango yo kokumisa komisa nani bozo komisa mvurusi kimbango be bozo komisa kyangani nzambe na bino na nzambe na biso nde mvurusi kimbango nzambe na biso bakoko mangongele bakoko mavakala mambala vous comprenez? Tu as vu Banzambe na biso. Vous comprenez? Bien que ça va ventile, ba idingwe, ba wera, ba te belela na o mutsusu. Tala siko ta beto. Forti beto. Akenda ça kenda kuna, na ete so akenda. Akenda. Même forti beto bo mona ke ba ventile ya kuna na je puissance te. Akesu ba juif. Les mêmes forti beto akesu ba l'église mo bo sokini na citadelle la sokini. Mais comment expliquer moko to kende wapi? Comment expliquer ma cambo mon frère? Tout les là, tout le banné ba petit mon bravo, ba bimisi MPR, ba bimisi ni ceci to lo banini to salate. Ni non to salate. Ni non to salate. Bravo, moi ba tabongo. Yo ko ba tabongo so ba yo beta misi, ba biso to intercaler bon. Non, il dénonce. Ba ko beta ta la série, ta ba ko beta. Pour ba zo pesa message. Ni to salité. Message ne to keneka pour ba congolais te mais to keti na monde entier. Ba originaire nyoso. Exactement na ya pona no contre vie privée bat. Tata toujours bunda bitumba o ya mboka pona libération to benga na occupation. Toujours bunda bitumba na tous les critères. Yangona en tant que frère congolais, sœur wana kandi wana mese 40 Sindi le poumon wana so nani. Ayeba. Comprendre? Na ko fingote. Na pesa ko conseil parce que so talibé mo sala ngo sala pe na place na boyemba wana ba peksa o boka bato oui pareil ndeto yoka na ndenge to monaka ba peksa boka bato et puis na mona ye pas zo yape rendez-vous na yakini zenite na vie ayu arena zo ayo yape donc oyo na sonité ozo ba mesure beta tata bolongo la ba idée wana ozo comprendre donc ce qu'on a minute yo valeur à moi si pas na bana ko linga te un jour se retrouver ne tchala mwana tchala mwana yo na ko moloto bando to franco bo tchala mwana ana mwana te ngala tsa mwana so ngala zo tchala mwana wana je sero na ya bula na zana mwana te aza bula makasi yo biki ndima sala te sero wana sala mais ngata na lobaka mese 40 wana mese 40 pese ba témoignage mais tant so on va bebana na bango non yo ka liso mudawo bi vérité ka fo ba bebana mun oh bah oui ala ba bi nyo na watinga na kelu kwa kisna na lobini
poto be wana ne ngaro mona na iwa ali ngata se retrouver le roi chala mwana et puis tongato bossa na yo omoni chala mwana yo chala mwana peuple ko bossa na yo te makamuto zo lingo sala na mboka ekufi mboka se kufa banda yo obanda ko kumisa kanambe mboka se kufa kala olimbo ekufa ni bino nde bokuni mboka donc ndenge za na chala mwana banzembo nono sala esa eleo te yemba na yo parce que so ngo yemba ndenge za no kumisa kanambe ti le rwande wana kanambe yo kumisa kai chala mwana tu sais walo soba bula chala mwana vana yo bula wa yo na bien obi que tu sais que tu t'es ba mission so o batindo simba kisi OK c'est nimso simba kisi tenga simba na simba kisi te te na okese na nga moko nde succès bende tokende moi ba jeu d'esprit so boyeba te bamuta boma orchestre tu na njili nga na na olegela me butu na bwaki de maki pa na pandi soki bantu na l'église véritable banka koko moya na koko mo mise mo ya kala ya faux chanteur bo ponga andima so zafri mise mo ya faux chanteur ba nini azana poto et puis tala yo mise faux chanteur akia bien yemda na clé ya njili ye na poto wa donc ye danger na comme na bossa na so na bossa na comme ayebi ayo ye no ba comme bato wana te ebana so na M dukango sala za betit aobenga sala émission mona njili bataba balobaka bana njili biso to botama ngala botama na Liège na koli na njili na kolo bateke na apena mona njili na koli nde na njili mona okoyeba ye na souffler parce que to loba ngo ate azalupe matoko zala ndengwana amkolo koko azabina koko kodo mitota elongo na fane nani bilama mo zola tauti na Lille auti Lille mais akiti kuna kepa faire na biso mo petit na Serge na peso mbote pas ozali c'est Lille avant la Paris to avant na Lille donc sur na Nantes sur na noye ba pepe avant na na poto sur na Lizard sur na te wala père na Marie-Paul c'est mon père je peux pas na rolo wa mabe na yete comme na Marie-Paul te Marie-Paul za papa na ngai na rolo wa mabe na yete ka sala ba après M susu te jana nga rolo wa komba bata bongo te oyebi tuna bana njili tuna bana njili sonde bana njili donc yo tocha ba solo baga wapi tocha ba mpaka loyi obe makusa tocha ye wapi mais comment muto boni ngolo ayebi okasene comme na ngolo ya véritable banka ya yepete ya bana tata mina kaka oko yeba yete ngaka tuna bana njili ba oyebi yo obi so bango na mone na kisasa zo ba wana ayeba ni ta kina succès te le côté potala tola ba mission na njili wana ba bimana o ba bimate ozo mwana mukomsu to sala émission na otanga ba kombo na bango ba o ba bimana o ba bimate muso omone ta mapekane di centre azo ya wana ngai musicien nga chanter ta mapekane la centre na pekane mapekane di centre ba tira veste o comprendre yo keba bokena na besoin lo ba trotte bokeba na ibisibino ozo mwana bokeba sino makamba ko gemba Tareba, tala, au monde ngai, so qui a tapé papier moto, retourner petit mot saison à Banahebi. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. Voilà, ça je trouve le souka tout ça. En tout cas, on a profité, viens dans JC Diboko. Il y a JC. Viens dans Kosemato M. Borel. International maître. Mais ouais. Na pesimbote na viens dans Willy Seta. Grand maître Willy Seta, maître Churamboma. Na pesimbote na petit na ngai Jires, na pesimbote na petit na ngai base belé ba petit na ngai, na pesimbote na ba tutu ba invité na ngai to ba na fête na ngai. Babi, Libala. Oui, moi je me marie parce que j'ai l'âge hein. J'ai l'âge, il faut que je me mette je suis responsable. Parce qu'il faut na tchango na ba norme na. Je vais honorer ma femme. Donc là je honorer ma femme. Sarah Martinette. Ouais, Sarah Martinette, la femme du chef. La femme du roi, la reine. La reine, c'est votre reine. Hein? La femme du roi, c'est les îles. Donc, si vous les années, mon mariage, l'invité n'invite pas. N'a le bien. Faut qu'il a invité, apparemment, parce que ma mariage a la procédure. Mariage a la procédure dans la mairie, la préfecture et puis l'église. Donc, là, il faut attendre que l'institution, il y a des lois très sévères. Donc des lois très sévères que j'ai mis là-bas.
En tout cas, ce sont des nouvelles lois pour les Congolais. Je vais bien changer la mentalité des Congolais. Les Congolais, quand ils viennent dans votre fête, ils mangent, ils boivent, sans donner un cadeau, ils partent. Alors, mais ma personne doit chasser, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que j'ai invité. Emporter Rose à un restaurant. Les restaurants, emporter dans un restaurant, pas dans les athées, à table, tout le monde, il y a bien. On est parce que la porte est andée, n'importe. N'importe où, il y a mystique. On va mettre tout en bon madéa aux alawans, petit nanga épiné, bandibu na bawara banani ba aux alawana. So yé nande mo neto yé neti infiltré. Au bête manko ba mo le mumba kosa. Mangitu kayo la sikoyo. Et vous appelez que vous avez une invitation, l'accès invitation à eux, parce que par raison de sécurité, toujours bon va cadeau empoisonné. Mais bon voilà, bah on a bonté parce que maman Mungala, maman Magalulo, maman Véro, maman Venika, comprend bah c'est rebelle, bah on a dans la mariage, on a kafo kaf. Donc tant qu'on a na bon peto, on y a na bon peto, on y a na bon sembo, on y a na monter à malam, so y a na monter à ma BR, y a ngo y a na yoti. Pour ça, il y a place que ça, mais il y a contre la voilà. Il y a donc c'est quoi et vous allez appeler ma nouvelle loi Zali au tiki cadeau na porte. Oh. Il y a comme ça au tiki cadeau na porte, on fait cette invitation côté et puis liste Zali. Soit une invitation, soit une mutum d'invitation bien atteindre la invitation par WhatsApp. Hein? Soit on a donc combo dans la liste Zati. Ah bon? Comment la liste Zati? Voilà mariage. L'invité n'invite pas. L'invité n'invite pas chez moi. Et puis, comme on a fait informatisé. Donc, l'organisation est à ma casse. Donc, au PC invitation, on a invité les îles, ou bien moi, c'est les îles, ou bien Papi Louange, bien, comprendre. Bien Patrick Mbouakana, comprendre. Voilà, grand frère, Yamoumi Nangaï. On a invité Jean-Christophe, Bana Sévran, comprendre. On a beau frère Nangaï. Donc, les combo nos analystes au côté. Ce combo zate. Au tika libanda et puis quand on bataille comme on a liste bataille un cadeau au PC cadeau donc vous au sali ndengwana ok oh la bonne attendez sali voilà so Nico Hitler pas aux alawana Nico Hitler azawana peut-être la juillet azawana Kevin Kamuzuna zilata na aux alawana merci beaucoup ingeta et puis ça les place ni donc on peut on a joué une invitation ça les amis on a joué une invitation il peut pas inviter na batumo aya na posa lia na nzala aya lia ne kuna do aya lia aya posa na nzala aya lia donc aya lia kuna te na invité pas musicien moroté na invité musicien na invité plus de ba combattant na invité famille nanga ba connaissance à famille nanga na invité ba massa nanga ba massa nanga ya boulot ba massa nanga ya sport ba massa nanga to ça na salle de sport ba massa nanga ba wesh et belé ba mec d'ici ba rozala mais na invité ba musicien te muto ayate bah musicien. Bon, il y a un musicien yate. Attends, on a pas de yate. Les seuls musiciens qui ont nani? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, l'homme qui marque Tchobo, na producteur nangai. Pichu Santiago, il y a de maître aux Alawana, à Ozala, et puis il a invité les combattants, Babé Masombo, Zoro Bile, maître Turamboma, maman Margarito, Niki Maserati. Fabex, c'est un clan El Paris Mobimba. On a invité Misé Moté. C'est là. Pardon, c'est ça l'ambition. T'as bon, il y a bien. On a invité Misé Moté. Ce qu'on y a, on a été parti à porte. Merci beaucoup. Donc, voilà. La invité, le commandant est chaud, tu vois, Yambo, Banan Barosal. Baza invité. Donc, Boyate, hein? Boyate. Donc, invité dans la Yoki, hein? Boyokinga, Boyate dans liste des à porte. Au tika cadeau à partir à porte. Ce qu'on tika cadeau à partir à porte, c'était voilà. Donc, voilà. Merci, Mandeko, on a dit partout, qui c'est les mecs d'ici. Te souhaiter déjà bonne chose, bonne chance. Naliba Lanae. Fait tu en as, je crois que j'espère. Et producteur Nangape Mounia. Junior Mounia. À Ozalawana. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Junior m'avait 0044. Et puis là, Richard Luemba. Ouais. Richard Luemba, il y a Métiol. Ouais. Guy Foulard. Ouais. Grand coiffeur Marguise.
batoroa bavienanga José Wanduka batoroa Nokolando Mitsuri batoroa Jean Oliyaba batoroa Edon Tsotsa baviena biso fondo kozala mutoroa na Demputu Nzuzi le président des présidium batoroa mutoroa na Théo Massamba le grand coiffeur ya Godé Kimani bakozala batoroa comment la koloba batoroa Elbito coiffure à Saint-Denis. Batroba ba vie pelé le fundu, batroba ba garder Mukuru ba Bernard ya Arieto, batroba ba Bijou Yala, batroba ba Dadi Muzungu, batroba ba Elena Garcia à Rosala. Batroba Ipo Aiza. Donc voilà, batroba tellement trop. OK, merci. Voilà. Parti, moni bunana des collègues na sala na bango. Pati Banjuzi na pesi mbote pas ozali et puis na vie na Armand moi na yolo ya solo. Bon merci. D'ici là, tu peux venir au revoir. Famille na bala elengo ya bambanda mama oh yemba pe jour. Soki akemo sala kozanga kaka mini mama na melaka ngana tina mama ye na langwaka ngana tina mama ona longo la souci bakala bikola mambe boki gen donc on est allé flash c'est les innocents papa Wemba. Merci beaucoup. Asa invité na c'est les innocents papa Wemba. C'est les innocents papa Wemba et Evoloko Joker. C'est le moment oh boka kingaite oh boy ngana na zo mutu mutapsinga tosonga si. Ngana zo yemba banzembo oyo ba vie na biso kufa batika balite ya malamu. Voilà. Comprendre? Ils veulent rendre nzembo ready. Libala tuna sango mama tuna sango basopela yonde na koyemba pe ready parce que yemba banzembo ayima mabelete yo pe ba pesa yo te ngala vema banzembo na koyemba banzembo na binote na koyemba banzembo ba vie bakufa. Merci beaucoup. Miyemare mwana ya mama bokoyoka. Voilà. Namula pesi ya bitibe pati pacheko bolingo na moi pe na butu jile masa ya bindenge na salaki mwasi kitoko sante nzete ya sekoya bando kende sante na ngelanda yo na tikala kaka poso papa boya kombe ndeke ya moyibi ye ebongo yo tolo oh Suki. J'ai des services à sortir bino. Mais normalement qui te sortir là, te sortir bino au nyons. Et vous allez là, oh ya nyons, oh ya ça na besoin ya nyons. Oh on a linga kalanga ba nyons, na futa kalanga na reta. Yaka, j'ai des services à Swaka. Oh on a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali France Mobiba. La ville la reine. Oh quel Luka, Jojo Panda. Jojo Panda, numéro na ezali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Ozolanda, Bobenga, Oya achète solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C numéro na bango yango na C boke ne pas na bango na Lyon so vous la personne bobengi José Kalonji Badibang la fille beaucoup de la maman Azari Viviane Italie Mobimba bata Naples bata Milan beaucoup de la bobenga maman Azari Viviane numéro na bino yango na eza kolega na C. Oui, vous le numéro de maman Azari Viviane. Bopanga T, agence Oyo. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton.
dimension ya liboso toza na carton ya 60 x 40 x 30 biso eza na 50 euros. Soki mpo bakonkira na biso eza na 60-65 euros. Mais par contre carton na bango eza suka awa ya biso ebandi awa eyeti awa ya bango esuki awa. Donc voilà promotion ya bacarton na biso yango wana. Et deuxième dimension toza na carton ya 70 x 41 x 32 ezali na 100 euros pour la Île-de-France. Et pour la province eza na 130 euros. Et en ce moment il y a la promotion tozolongo la 10 euros na carton moko. Et troisième dimension ezali carton ya 70 x 50 x 50 ezali na 150 euros. Et pas ya baconquérant bazosala yango na 160 euros, mais eza le même dimension te. Ozomona donc biso bacarton na biso eza minene. Et soki toye na 4e dimension toza na carton ya 80 x 50 x 50 biso eza na 250 euros. Et là en promotion vraiment mpona kosunga bandeko na mboka tokitisi carton na biso na 220 euros. Carton ya 80 x 50 x 50 eza na 250 euros epai na biso. Epai ya baconcurrent eza na 270 euros. Les autres ils font ça à 290 euros. Mais biso mpona kosunga population na mboka tosali promotion wana ebandi awa na mois de mai ti na septembre. Promotion wana carton ekiti na 220 euros. Et toza na carton ya munene. Carton munene oyo bozomona 100 x 50 x 50 bandeko bazosala ngo na 350 euros. Mais biso tona promotion ekiti na 300 euros. Wana mpona Île-de-France tokiti ngo na 300 euros. Et soki mpe arrive ke otindi 4 cartons 5 cartons mbala moko tokosala oyo lisusu prix. Et en même temps ozali lisusu na carton moko ya 50 euros oyo ekokende gratuit. Le GNT service eye wana mpona kopesa bino basolution. GNT service tosalaka baenlèvement de porte à porte. Soko obengi biso toye kozwa toye kotikela yo carton tozwaka kaka à compte ya 10 euros. Nous vendons pas de carton totekaka carton te topesi yo carton tozwi à compte ya 10 euros. Ntango recharge colis obengi biso tokozwa colis ntango tokoya opesi les restes to déduire 10 euros. Par exemple soki topesaki yo carton ya 50 euros tozwaki à compte ya 10 euros. Ntango toya ozwa colis okopesa biso kaka 40 euros y compris 10 euros opesaki biso na compte ya carton. Eh mame asaso loyenge asaso asale